Na monde na biso mabe koti ya théâtre mboka na biso kita za sous n'importe na lobby étant que mosako ba o bayoki nda nzambi et manifester na ba comédien toza awa émission eza na télévision na lo bango devant caméra na lo ba o nzamba o ba na ba comédien omoni ranking bokoti na théâtre na biso bokiti si on sina mabele omoni ba nzondi na bango ba okumisa wana ezo sila eza suna valeur kanda nzambe ko kita na ba comédien kala théâtre ezo sila impact ta kuna na famille bota na SB mokele abenginga ngaina ndimi ya Yesu abenginga ngaina ndimi ngana kende ko sala mosala ya Yesu aponinga ngaina ndimi naza mosala na nzambe na sala rapio mosala théâtre ba de babenga na njonzi na kindaka mutapesi na kanda na makambo lokola Gomez azaki so biswa disa Gomez ata ba takinga na banga bango te banga mutu te ngana salite ya kanda nini ko finga nga ba bêtises si la zande quoi ici la ande quoi babandi lelo te biso bato okabula bato bato gagner ni biso nyonso na kata tetu ba mama dada za mwana na senga bande ko botele manduki na se aza mwana biso ka bungi bobo ya ete a mwana comédien boza mabe kilo koso naza contre ngo bon balingi molili balingi lumière te oh balekisi babako ezala kite makambo wana benjiro bozo finga baninga na ba télévision wana babiso misu na bande bozo sa biso passe bino bakaboni pourquoi nini esali bokabona bande konanga nini bino nyonso bosa fierté ya mboka na biso soki kinganda mateza lokumu na biso soki wana kuna mateza lokumu na biso ba congolais mais pourquoi bozo bomana botikota bande ko na guerre ali otokomo kena ngo komo bo théâtre na mboka na biso théâtre komo kufa koto sa sumusala bien pardon botiko sa makambo bo sala esunga biso te bebisa musala na biso na soni mpona ba comédien eza monde nanga jamais nzamba ko zanga ko ba pona bondela pona ba comédien nza kati na bango nza moko parmi bango na bondela pona ba comédien makasi eza na bato pe na benga na nzamba la kisinga boy pona yo ba comédien belé pona pesa ba message mais kena le kasu na tv na ba pona ba comédien bona sala ngo siki mama if love is crazy, love is for me. Yo, ozana yo pauvreté, mais na destin oh yo satana pesi yo au commis pauvre. À côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si ba autisme ba yaki ba biki, ba oh bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina na ba changer. Oh bazana mi kumba na bango, bo ya na ngo et pas na nzambe yemo kwa ko décharger bino, botala oh ba kobi décharger. Nakoko bomba te bolamu nzamba salinga prophète ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe faveur et comment qui passe tango na zungi ba opportunité onga na kutani nango na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami do ba difficulté ona zaki ya ko kanganga ya makazi modèle nzamba débloquer ngo na iba kiteke ko zana bo pété boy vraiment délivrance des abuna très nécessaire. Je suis une femme on a salara business pour que nalinga makamu nange kende bien mbongo pe monanaka et puis nazana faveur et pas ya batu tout ça nazana ba porter fungamaka en tout cas na sentir docteur Likuma bana ko bali kuma kombo na ngai kombo na ngai na koloba eza passé démon Likuma ezalaki sono loba nakoloba 2 mots te 3 mots te fona kanga mana eloko mobo noka kanda sikoye matanga donc soki naoloba likambo nakoseka te fona kanga masona kanga misikonoki kanda mais siko likukuma eza te naoloba nanga normal osekaseka kutu pampamba nyonso makola mwana oyo ezozonga normal zongisa abana kotambola
abana kotambola bima libéré naye lisusu awa parce que napesa nzambe merci na makambo asalelinga naopesa mpe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana nga bana nyonso oyo tu babotama na bango nyonso tu deja batambola mwana nga azotambola te ata kutu kotelema bolobeke mwana nga akozala koka donc apartir kaka mokolo wana ntango toyakani lobi nango mwana nga bamo atamboli mbango moko akoma moko telema nalobaki déjà awa ezali terminus naza na besoin baoyo batambola partout oyo baluka badelivrance esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Bonjour à toutes et à tous, je suis le Colombier qui en vous pour les comptes de la chaîne Super Promo. Kaka ndenge toyaka liboso na bino pona komela bino ba sango ya ba comédien to me pesa mo na biso pona surtout pona bino kozana bino ensemble pour mela bino okota kota poyeba vie ba comédien kaka ndenge ni voilà pourquoi lelo tozali bongo le 31 août. En tout cas, les gens ont souka, moi août, tu peux au revoir. Zokota mois de septembre, en tout cas vraiment les lots na Mbelibino, artiste comédienne Chocolat Maman Mosakoli, la prophétesse. Maleleki toda ko benga prophétesse ma comédienne Menzoka, azaka prophétesse ma comédienne du monde entier. Bazalaka zalakana ensemble, basulakana ye, ba pesa ka ba problème na bango pa na ye. Abonde la kapona bango en tout cas de l'autre années ensemble il y a un plateau nangai Mosakoli bonjour. Bonjour Mira. Je crois que la pangola yo pour surtout au dimi ko répondre à plateau nangai. Merci. Vraiment. En tout cas mais pour les que belé hein toute qualité tout ça sur le plateau tout me que ko sola tout ça la kaka na mukolo ya tout ça ka descente na orphelinat. Ah vraiment. Boni ni solo ya fondation. Ni solo ya fondation ce qui est na ou bien ezaka fondation te ezaka équipe intercession. Ah OK. Ezaka équipe intercession basée vraiment mingi tolé saraba orphelin ezaka intercession mais na kati intercession na biso kunda tolé saraba orphelin. To sunga pe ba vivre vidéo mona ki possibilité ezate. To sunga bango na ba orphelin ba venir ba quartier mona ki de la ration est bien que la banque tout que la si na ba centre féminin ou ba sala partout tout que la aider pour que ça va donc pour la vision à biso boye barandeni na kata venir yo faire zali veva zali ozaka na batu tindaka to bokotaka porte à porte non eza na batu tindaka te on est dans un quartier boye on a venir peut-être na venir na ofanda. Donc, ils ont négligé. Vous avez pu venir en avenir, on va dans le moment négligé. Et parmi les intercessions, nous avons des solos. Tant qu'on a venir, nous avons maman mais situation est bien vraiment milité, tout rendre visite. Donc, tout ça, là, on bon. Donc, tout ça, recensement, tout ça, recensement, tout pour avoir c'est la possibilité, tout ça, non. Tout ça, recensement, tout le monde qui est venir, 10, 20, 30. Alors, on a possibilité, monsieur Tozana, on a des choses là, petit au moment comme il balait ni ça, tu vas on a des tours réglés à Kango. Autre ça, bien, bah, je m'en casse dans un centre, ça va faire les bazala. L'équipe de nous, Bozaka, organiser des alliés et Bossa, cotisation, ou peut-être Moutumoko à soutenir Rabino pour na Bossa action. En tout cas, dans cette intercession, premièrement visionnaire et intercession ezanga, ils ont monté sur la nzamba pesa révélation na to sambela chaque mardi. Dans cette intercession tout ça, nous comme dans l'église né à sambela ka, ils ont vraiment église té, ils ont équipe d'intervention. Donc comme dans l'église na yé, tout na chaque mardi tout bon de la télé mélange c'était mélange biso. Tout bon de la pour na baka ba problème ba ndeko biso ba benga na ba libanda mboka pour na ba problème na bango. En ligne en ligne ezalaka lundi 12h 23h mercredi 12h 23h on en ligne donc de 12h te to bonde na 12h to bonde na 23h to bonde na 12h to bonde na 23h en ligne ezalaka une vidéo peut-être la kaka non ezalaka appel direct nde to bonde la bongo mais na Kinshasa awa to na siège na Babylone na Kitambo to kutanaka une fois par semaine to kutanaka mardi
mardi tokuta tosangana na bandeko tosala na Kinshasa nde tobondelaka mpona topesa nzambe lokumu nde esika oyo tokutanaka mais mpo ndenge olobi ke soki tokutanaka tosanganaka bacontribution ene te ezalaka bacontribution te vision wana vraiment nga nzambe apesaka nga badirective omona olali boye na butu apesi oyo badirective abikende sala boye sala boye sala boye nabundaka nga moko na moke oyo nazalaka nango nabundaka nde omona badescente wana esalamaka bandeko oyo tozalaka na bazalaka na nsima na nga pembeni na ngai bango mpe so amoni nga na telemi mama nga mpe natia mwa secteur secret nga mpe natia mwa donc ezalaka bon mais mimi ezali na base nga mo nde nabundaka toyambaka ni intervention libanda oyo motu moko na poto atindi mbongo bosala non oyo motu moko ayebo abimi boye volontaire moko bie motu moko boye bosala boye mpona kolesa baorphelin non ezalaka charge nzambe apesa nga moko nde nabundaka to omoni tokende ngo mona wana ezalaka ma base na nga moko mais ebele omo fleur moyo ekoti na kati ya ville province ya Kinshasa kala toza komona makambo te baorphelin ekomi ebele na kati ya Congo na Kinshasa et puis kotokomona bato batambola na bafle baotambola na bana mwa mike baobelela tosunga baorphelin bato mosusu batemi na nzela baokabwa enveloppe wana batisunga opesi mbongo basi mafele musomona eloko wana esipona omona kosala eza bien ou ndeni non eza vraiment bien mingi te parce que BBC image ya baorphelinat BBC image ya baorphelinat eza vraiment bien mingi te nga mona bantu bazotambola nga nazwaka bopesanga kaka contact na bino so apesi nga numéro na bango nabondelaka mpo nango même peut tosalaki no dernièrement de centre nazwaka ni na bango numéro na bango nandobondela mpo nango nandopenza kosenga orientation nde ma kosenga orientation nzambe ntango oriente nga apesi badirective nde tokitaki mais bato mpe badéclare parce que toza équipe bato baza bapesa baconseil bapesaka baidée omoni mama toko tosala boye baréclamation mpe ebele apropos ka ya oyo toloba na kati ya baorphelina yango bakomi kodécourage bato omona bana bato na bango kaka 5-6 soki ayebi descente ezali ake kodue bana moko 20 aye na bango atondisi wana alors biloko wana ezosala bien te yango biso sikoyo tokomi otravaille système nasi tokobenga wana caméra kala mingi te tozotravaille système totali na quartier moko tokovisite combien de personnes soki na quartier moko tokovisite 10 personnes 5 personnes toke tovisite bango na bandako tomoni eza ke mwana aza orphelin aza abandonné mwana aza boye tokoti sikoyo na basystème wana ke okitaka na bacentre parce que na bacentre tozoyoka baréclamation ebele bato bazomimayima vraiment ezosala bien te oyebi blague à part esalanga mpasi na kati ya Congo na biso nayebi te gouvernement na biso pourquoi bakokotika makambo boye tozomona surtout na victoire na rompo ngaba omona bato batemi na baenveloppe bazokabola baosengasunga baorphelin songo bafeda likambo orphelinat et puis nga nayebi baorphelinat ebele bakomi kosala ti bakomi kozwa sabi ke boye pa na bango bakamata badefi bana bandeko na bango bana bango batina orphelinat wana mpo bazwa biloko wana balia yango ekomi cope na bango ozomona te ke eloko wana ekepata bozopesa biloko ole bolona biloko bolona na place mabele muda fertile bozona mabele moko infertile non mira biso ntongo tozolona na lolengo bango bazozwa moti omonde toza boye koleka na église obi te babi toseme tosoma basaki ya nsima totonga mire bie totonga chere nga to nazwa mbongo na nga wana nafukami na yebisi nzambe nazwi mbongo nake kotongela o chere nga nasambi nazwi mbongo na natina nake kopesa soki moto alie asali nango eloko mosu eza problème neme nga na bando déclare na badéclaration na nga ke nzambe na likambo boye ekanisi yanga natongelaki o chere donc eza problème ya moto apesi eza problème ya yo nde ozwi eloko wana bato bacomprendre yango bien nga nake na pensé na baorphelin mais bano baza na bapapa na bamama balie biloko wana eza mabe eza komodire bana bato eza vraiment bien nite mia nga nzambe amoni apesi na baorphelin eza komodire bana bato nga napesi bakokoma baorphelin mpenza vi na bango mobimba bakoma baorphelin apasi wana ya solo oui parce que to yo neti nga nakoki kosala eloko wana te mwana nga koki kosala yango te balalisa ya bimo naza orphelin boye na oyo eza ko azoboma nga
et puis na parents on dit maman on est que on doit pas éloquer à l'os pas éloquer au kabula mais au coup faut pas être vrai orphelin bo banga nzambe biso to la moto la moto batwana makala moto et puis na yo on dit parce que bon on a ma casting va proposer au monde pour sécurité aucun détail donc biso to changer système to quitter sous na ba centre wana to quitter nous sommes OK ata centre aucun aucun soutien te to kende soute ba réalité belé muso ke ya so to wana bana bazana bakafa ba opérer bango so yo lobi bana baza po me ba en hôpital ya za bezo pese mbongo ye moko amema bango ba senga biso bo hôpital za docteur aza OK biso pe to wana bato bato wana bato basunga so kineti biso po bato ba yebi ke to sala musala ba monaka musanga sala mutu intervenir azate mutu moko ya otema bionga pesa kai $500 $300 kwa ke descente bazate et ça n'a pas de la charge so ça na chasse secret no ba tibi kolo wana eza télévision to ba mokili mo baba zo muta mutolo bake ngamna pesa kay boya sala boya zate mbongo na ngabo eza souci o ngana zala na ona motema na muki onza ba pesa nga emsuku famille nga ba liate na sipela ko partage on a borfene ce to bandi na biso ko lukana banda ko to tambola na caméra au moins na système il to changer a chose za bongo pena bien ko pour makio na pe koti na borfelina makio ne koti oui biso to yoki to za ba regret belé ba regret ze belé mais borfelina bazaka o bazana ba centre parce que yebi ke makio na oyo o ba passer ba salaka ba yena ngona borfelina tout ça les banquettes ngapenda na ko ngala moni déjà à peu près t'as dit au Félina et ça quand on va faire mon sala ensemble oh ya pasteur donc c'est comme si va passer ba le monde finalement que na au basala quand l'église ba mion va Félina au ba yi ba mboko ba lira mambo de ba ko zo ko so ba l'église en tout cas so ba osala bon eza mala o milité neti nga soki nzamba salinga grâce o sala o Félina ngala otambo na ngala balabala te on sa kana kati mutu alinga ko sunga la kati et puis ba vrai orphelin de ba ozala on a une famille de gens orphelins tu as un orphelin na moi lobby pourquoi ma na ke tela orphelin bo orphelin bazana ba famille na bino bo négligeant bango ndoko na ku fatika ba ça appelle ba raison hein orphelin ils ont fait pas négligeant bango non bazana raison te bazana raison te na zana ba orphelin na ndako bana grand frère na propre tout ça atika ici ba bango tout ça ba toujours ba o ba négligence na mon côté c'est belé ça la binga mwana kosi ba ya baza ba pesa kanga pe na pesi muso ba anga tuo na zito yo pesa ko tuo so asina pesa ki na régler déjà ba tanga moko to za diplôme ozo mo to tensa bango do bo manzo to le so takatani na leli laisse nzambe pardon année on a leli se fait ses diplômes pardon pour na comme dégager azui ozomona donc ba fele bazé belé o ba fele famille nanga na zoka bango pa en charge eliko baka te funa boko la bango te bango baza ba fele me bazala ba papa o ya bota bango kufa me ba o ba bota mana ba papa na bazali si vous avez ba condition fula tuna vraiment et ça ba condition te pour na ko sa orphelinat pour comme ça nous allons regarder ton ça orphelinat wana ba condition te na biso pour vérifier funa vérifier ezamala meneli ke ba condition za ekozanga te mboka ezali mibeko ezate mboka no sezana mibeko nango me batika au niveau orphelin comme comme mayebo boye batika et puis ça ba batu mususu biso to bito to occuper bon ezate ke pona occuper orphelin ka famille okwama et orphelin nyo sote a romio okwama orphelin mususu pe batika e azana e bien a vivara bien aliaka bien azana e bien ba condition bien mais le pour la orphelin biso to visiter ka biso to pona ate zate ka ke poto visiter orphelin fa za na ba santé mon médiocre bien pesa za bazo maltraité te o ka zo orphelin eza mabele kitoko kolona lona na yo ata za na poto za orphelin yo lona kana na nzoto na yo nzamba opambo wa to kemba mo to kasi pakalowi ndika lo ba orphelin négligé alors il y a des responsables là moko déjà ko ça leur fait on a comédie à ça la comédie voilà en tout cas toute information Nayami pour Nabino l'artiste comédienne Maman Chocolat jolie vraiment blague à part pourquoi la blague pour maman comme bébé on a pas mentir mais ça va mentir ti azap là mon sala nzambe Chocolat bon Moussa na théâtre bon Moussa théâtre ezali désolé ka bien on les ka toujours une antenne A
chaque lundi 18h rediffusion nde ba changer mais faut pas peut-être ce programme na sala kanangai. Mais c'est comme au ça qu'on est à liboso te po nongo zaka liboso na lelo différence ma kasi to ebité eza o kimi kota ba comédien ko bi ekune zo futa pena soute yango kena yo kota mama nzambe mingi ou peut-être côté na bino loko makambo comme mabe mingi yango no kimi no kota mama nzambe c'est comme si bon ngana zala mo fenda nzambe depuis batu ba découvrir on a ba message o yaki pa ba comédien donc ce peu ba message ba comédien liwa o yaka wana 2019 eyate nde batu ba ni ba découvrir chocolat na mama nzambe te mais ça ba ndeko ba olanda nga Europe ba zolanda ba yiki na za musa nzambe depuis kala na za mosako depuis kala donc bino nde bo découvrir on a ba message ba comédien ba kufa ki nde bo découvrir que na za mosala nzambe ka to découvrir que ngo ba to découvrir pe yo que au sakolaka pour na makambo comme ba comédien ba kufa bo nzambe ngo sakolaka soute ba message la soute pour ba comédien pour tout le monde ba comédien niveau soki moko kufi musa kolanda kufi musa kolanda entre bino ko bele makambo comme bele mutema mabe zo ko mata makasi nzambe alobaka soute tamsu nzambe alobaki yo bozo banga noko loba poste note ba mission masasi nasa ba koma ko attaquer yo ne ba attaquer yo ata ba attaquer nga na banga bango te ngopona loba message nzambe apesi nga na banga mutu te na banga mutu nzambe apesi nga ka message ya ba comédien te pesa nga message ya ba tebele ba o ba yebi ba ona pesa ba message ba yebi pe na pesa message amoni yango a vivre on peut confisser basé belé ba yebi ka ba comédien te ba comédien ba finga nga wi na yoka na nga yango na mona pina ndenge lité akanda le kan télévision singa nga tondisa batu moi dégoût son habit dégoûté na kosi moi dégoût les nzamba ba makasi mpona ba comédien eza monde nanga jamais nzamba ko zanga ko ba pona bondela pona ba comédien nza kati na bango nza moko parmi bango na bondela pona ba comédien makasi eza na bato pe na benga na ese nzamba la singa boy pona yo skonde sala boy kende mona pasteur no yebise message boy so c'est peut to sambe nanga to sambe nanga to koti la traite so pas moins que non pas pasteur mais kende lo ba na ba pasteur pour prier zaka moko on sait le prier ba comédien belé on appelle ça ba message mais kena le kasu na tv na ba pona ba comédien bona sala ngo siki oui non donc ata nzamba bike na pesio message boy dernièrement to zalaka na yo na tunaka na peka passa comme ça mais ma chocolat taba kabuso ka ba ko mais bon na nzambe to na nzambe alobana no qu'est-ce qui se passe pour tous ala souci na bino to linga bino pour to mesana to kuma famille komona muninga muzaki na ye lelo aki to komona muninga muzaki ko bangisa pe na biso ta mususu yo bondeli nzamba ko loba nzamba loba na ye yo kasi to bondela rate papa bondela ga eza pasi komona bandeko kokende bandeko koke obonde musunza mba beza likambu na eza problème na eza ngonga na eza temps na osali bakanga liwate so nzamba lobi lelo tozo bisha oyoka tozo bisha otosa to bondelaka en tout cas excusez ba comédien nyonso ya ville ya Kinshasa partout baza na Europe tout là na bondela pona ba comédien ya Congo abondi ya ville ba comédien nyonso ya RDC amboka na Congo ska baza batela bango buba bango mais ça mon peuple où t'es ko ya ngisi nango mon peuple ane ezaka na ba comédien ça ba nyonso biso ko ta ba prière to bondi nzamba la biso eta eza boni la keza boni tozo ki message que mon peuple za makasi ba mort subite ko zala épidémie moko hier bomba ba sebele komoni tellement ba prophète ba komo koleka na TVR nyonso koloba ba biso mse komo sa biso moi kilo ozotala biba ozwa na yo na bango basangisi bino ba prophète mso ya hotel message azopesa za message ya olobate wona tango akala bando ke consulter basakoli so problème oye na mboka bazi ba consulter basakoli mais problème oye to sa ndeni ni problème oye nini to kosala basakoli baza bato bayaka na solution te pona mboka na biso Congo nde makambo ezokende mone ezokende befuto sala boye
Pour la likambo, et puis des mots réseaux, après il y a tout arrêté, tout ça la boue, tout ça la boue. On les a devoir à Bassakoli. Ce qu'on a devoir à Bassakoli. Pour la minute, on a Congo, on a tenu tout le temps, problème aux Hollандais. Il y a les bossons là, non? Maraboso de Kalambo, il y a insécurité. Il y a même il y a agression, il y a biso. Dès que dans ton dos, par zone, le Congo va pousser à Congo. Nous sommes balobani. Biso congolais, tous attitude d'initiative. Attitude d'initiative, soit conscience, non, mon titre. Soit conscience, ni prendre en charge pour la sécurité. On peut dire que c'est bon, c'est pas congolais, quand on dit que c'est bon. Nous avons un phénomène, on va aussi. Oh yangote parce que image bon outil boy parce que boke ba koto ba ça ba tubone mutazo boy yangote lokuta image moko monte mais ça ba réalité ça mambuzo sala obakosi soto boy ba ke bakosi ba bazo kufa bakosi ela ni test na biso mutu makasi alors pour ozo conscience na vie na yo na likambo ezoya faut mise en charge yo mokoti obi babi mikolo en sécurité ça on a kotambola nanga on a kofanda nanga on a kobima nanga bando to ba mesure ba forcément tu ba bima soka bimé na ye awe ba RT ba taxi so sala bo faut kotal il faut ko bonde ko tsanza be na première position et les millions et le résultat ma bête ça nzambe na première position té mira na web selo mo lelo nzambe so té na première position nzamba tika amute pas décevoir amute toza babiso so ba lekinzela to koleka libanga na samo ya zate mais ba surprise mtsezo comme la biso ezaka ba négligence la biso na berrer na biso monde la biso baby bindemi ko otali ndeko moi ça les gars finga minga ndeko moi si na télévision oki na passe na mutema non c'est faire na motenira en tout cas botika artuana eloko esala bango bongo mbongo tema passe l'équipe na RDC souffrance l'équipe pour na finga mira pour koto na soit info pour na finga koto pour na soit info pas mira bozo ça les rêves total et le quoi bina ba comédien boza mabe ki lo koso na za contre ango makasi loko toucher pour wana en tout cas na ngana simba te fla simba ngaka alga boskise na fla simba to mona likampo ezoleka na mona bitu ba comédien likambo ya bato ya famille libota na bato ya na babaku tuzoma mikolo vango kitaki eye liste peli benako e peli sur comme ya ba voice oyo ya dada na palmiche balba tonga ki ainsi de suite de babaku basu yango pena batomboli bendele pona koluka ko finga dada pe atela na bike oya ko meka mama na ngai top ngana ye bakomi ko finga na tamwa comédien donc pour nous ngolo bake ezaka ka bazula na mbongo ba oteka ba voice pa bazo mbongo ba bazosala bongo pour na bazo mbongo ba ole asima sila ba ole asima belle vie ou comment parce que le quoi n'est bien et ça la sauve et puis so que ça na bano to boti na théâtre o ba koni na théâtre lelo na ko c'est lo moko ngana na mwana nga 26 ans moi na boti mbamo na bandi théâtre na policier na théâtre na tangisi na mbongo à théâtre lelo a comme licencié moi si mon soka binazo s'exprimer bien a ça la fierté na nga mais moi na ngo lelo comme tala nsalango azaku tata na poso salango te donc moi no ayo so déjà comme boya nda siko yebisanga sikro moi no ayo mo comme boya pourquoi ça pourquoi ozoko se défendre te na nda pourquoi ba comme biso ba argument au fond de mon aye pena la sur téléphone mais pourquoi finger ya c'est pourquoi peyo ba de ba bandi ngala la sibango esi bango ba comédien nyonso baza ba famille na nga bandi kona nde na boko la bana na éducation na nga OK quand zeli na braza ba comédien so baza ya pana ya basi ba ba noko ya mibali baza ba noko ya basi baza ba mama leki mama ba comédien so ba deka ndako na esa ba na famille na nga bandi kona nga mais le temps ma ko ya comme grande fille à comprendre que famille on a bandi ko lo bana bango baza yango baza ti OK pour na benchir makamba be neti ndeko na ngai eloko na loba ngo na lindi salite akanda finga nga ba bêtise mo bana nga batana ngo na ndako balela so ngana mitini ngana salite akanda nini po finga nga ba bêtise
Bomi maye, boke sali secteur, c'est n'enga zana suna sukite, suke longwa, suke liamaka. Nous avons point. Responsable de quoi la maman et la bande. Donc on se le bado comme modèle ou en a combo. Bandito qui a ta somme. N'ami tu n'es pas de qu'on a au problème ni. Tout ça un problème. C'est pour la répondre à un message. Bon, on va lire mon livre, il va lire lumière. Oh, bah les ici. On a vu la lumière. Mais la lumière, quand on a la lumière, on a ma malam, on a ma bakitoko. On peut ça là. On va changer. Tant que vous avez télé, on va lire mon livre, on a lire lumière. Oui. Et nous, comme madame Baboudissa, on a la TV pour appeler ça ma prophétie. Mais ça, on a bateau balanda, on a besoin de prophétie. Il bande à Mboka Bazali. On a la TV pour appeler ça prophétie. Non, il y a pour l'année. Au coup de l'air, on va message, et ça, mais ça somme. Tu vas bien en avoir, on va passer là, va finir. Parce que bloco, on a bandé qu'on a vu sur famille, famille. Makamboane est à l'équipe. Babako. Et ça l'a quitté, Makamboana. Non, batona de baye, ma famille bota, na babako, de baon baye, ma problème, voilà. Mais comment tout ça, tu es Makamboane et Bakiango? Pas plus tout ça, Bati, Makamboane, tu es Bakiango. Tu es Bakiango, moi, la guerre d'esprit, c'est caca, la guerre, mon coca. Oh, on a les qui ont un c'est pas normal. Beaucoup de gens avaient bossé qui, mais le modèle va comédien, va commis. Non, on fait ça bon. Non, on soit en amour. Bande kolanga. Benjiro bozo finga baninga na ba télévision wana. Babiso misu na bande bozo sa biso passe. Benjiro bozo finga baninga bozo déborder pas jusque là. En tout cas, mira naza contre Benjiro wana. Bosa mabe. Lobi bo regrettango. Bobo santé bozo bota bana. Mana bino ba ko tikala. Babana ya babana biso ba ko kutana. Soko zaki bien tenanga. Mwana na mwana nga ba ozala bien te. Soki wana kuna Y na Z ba zaki bien te bana na bango pe ba ozala. Donc mona ba guerre etikana ba mboka ke. Biso na mboko to yoka na te. Biso famille na famille to ko bala na te. Mais pas tout quoi ba bo ça na donc na comprendre. Donc sur le bas c'est comme si que na lire au makamwe komeli et puis on a raison. Pour tout le monde on va appeler des comédiens oyo. Na ba dit que ta famille bota comédien fa za comme tabako. On va appeler que ta bakutani. On va appeler moi guerre d'esprit comme. Bon yo kana platé. Courant plein sur le quartier. Mais vous autres bon quand musical. Oh on a mon espèce c'est ta ko to solennel ko ba réserve. C'est comme si comme ils sont tourner à côté retourner que ba kaboni ba kan. Donc yo faut suka oyo ba te ba barrière donc on les kaboete ils allaient être biloko ils ont dit que ils vont ça on y ensemble mais le ba kaboni pourquoi ni ça li boka bona bande ko nga nini bino so bo sa fierté en boka la biso soki kinganda mateza lokumu na biso soki wana kuna mateza lokumu na biso ba congolais mais pourquoi bozo bomana botu ko bande ko na guerre et ça qui te comme mingi te batika kocha si la na benvi na guerre parce que bino ne ba comédie bo que jouer par la bangonde bozo ko luka ba nini libumu na bino bozo luka bolia bozo asongi pour la nini afin que otonga koto ozu vote koto donc ça koto afin que bato ba pesa bino mbongo bato musu ba komba porter parole kutu neto yokaka donc muta pesinga bo excuser nzamba limbise biso benza ba chrétien moi que to ba vérité que to kosa OK muta pesinga kanda na makambo lokola Gomez azate so biswa disa Gomez oh Gomez la salle suni non kanda obi moi swana obi la vie kolinga te po bimo bimana na kongwa mutu kolinga te po bimo bimana succès ya mutu tazo landa bémission na TV moi so na te trouble na monde ba comédien ya liboso a créer nani ndeko na exil ba problème a na présent lombe na présent lombe ta créer na ndeko na exil là a créer maman na problème. Ok, biloko ande bande koloba wana c'est impossible pour ndeko wana mso asala mpona ndeko na ye mais vu que bazalaki ensemble na ye ba voyager ki ba kinyonso bandime karake exil na tindi Gomez afinga sila est-ce que pour moi ça que il a continué à Gomez afinga sila sila za de quoi exil ande quoi ba bandi le noté biso ba to kabula ba to gagner ni.
tosunga bana oyo okota likambo oko ba bana nzambe nzambe pe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mame mili asalaka oyo te na ero biso toa na balabala nzambe abatela mpe mame mili place aza apese mbongo nana posa totanga ndenge bana bato nyonso baza kotanga polobile mpe tokóma bato kola pambola bino mipa bashika pesa likolo benga ye mpenza ya kosi te somoni ana te kende mbala moko bibele lobi soko lingo sala likambo malamu ozoyoka oya mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajouter vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oyo nanzela na yo eko sonner pe arobenga ngato pambola nzambe. Donc soki bana nzambe apesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors soki ozo préparer rentrée scolaire ya mwana na kozonga na basket asika na uniforme asika, pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzambe apesi biso nzambe pambola bina balobi oyo yoza ko semer okomoissonner yango un jour. Tozwami na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, benga biso na ba numéro oyo. Orphelinat Vida, lobby ya ba orphelin. Et puis moi, mon ami, si ce trouble est sous Nicolo. Ah, le banane. Et yo, attends, Moussa kala za page te. Moussa kala za la page le banane. Ah, si trouble mon kono e bati uti wapi, azoluka nini, akemi sa trouble, ndekone congolais contre étranger. Ndole congolais nani? Ah, on les a bazone na biso te mo côté ça par respect. Ah, OK. Par respect, son atangi. Non, par respect na côté, son atangi. La tangi si la na ici baba ndeko na wana famille nanga. Na la droit tanga ba kombola bango parce que tous ensemble to travailler ensemble. Ata ba rejoindre la bête pour éviter. Non, domaine na pas na côté te. Bango ba rejoindre ba éviter wana ndeko na biso. Non, mira. Voilà comment tu n'es au côté par respect to sukawana. Et des exemples na pesi to côté na zone wana ja zone nanga te. OK, merci. Na suki na monde nanga wana ba ser nanga. So la tenga ba kombo la bango na doa ko tenga po ba ndeko nanga. Na tenga on peut la ndenga mabete. Mais ba des autres humains, na tenga ba un problème. Ta Gomez. Mais ko lo ba c'est que problème o ya zan eloko oluka ba base na e bazo sambisa banina. C'est pas bien. C'est pas bien baluka base bongote. Baluka bongote. Il y a vraiment c'est ngate vraiment nzamba limbisa nga. Ndeko nanga so message yo komela yo. Changer bien te yoza oza muto ngo ya nit na mupepe moko boye ndeko nani ndeko na Gomez asa ndeko na congolais mo ndeko na ngate te po ngaka so ba mutu mususu eh na bien ndeko na ngai en tout cas mekana ko changer ba façon wana asa makambu na ye abimi na ndenge na ye tourner biloko na ye na ndenge na ye moko boye nzambe pa ko tombole pe abimi mais à éviter ba polémique. En tout cas, éviter le qu'on a côté na kati ba film maintenant zo sala e osunga été. Parce que loko soko bandi ba tuba bete lo mabo ko ke liboso. So ba ko bobo yango, ba ko ko telemelango. Ah o su ni na longwa eza ozo be sa carrière na o. On va tout ça ba te on sa polémique essaye ni. To vivre raté. To finir na biso ba na TV to vivre raté. Ota musuki lelo ha. Lelo tam tesinga baba zambe moi ata musuki. Lelo ngo ina nini, lelo ngo changer ni bande ko na pardon vraiment na situer biso à la télévision par l'amour de Dieu, ba comédie tous en abondingo, tous en abondeko. Ce qui na le likambo wana ya ndeko na parce que na mona ke lobengi mabe makasi. Et ça quand na cadre ya kotalisa yeke azonga na banzela. Po ateki guerre moko boye biso ba mtuto sepela na moti. Moi songa no tous un problème. Tozana moi ba biloko moi zo sekete au Canada. Troisième soir il faut ka boma moto ana tsakinya. Biso bina to dinga bato ba boma moto. To dinga bato ba boma moto, moto epelate, atani nonda ba guerre, dada za mwana ti. Ata munene wana ndenga za wana za ka mwana. Moi mas kokola aza mwana. Mais bato ba munene kwa mkolo moko boye. Dada za mwana wa matop. Et puis elle est aussi responsable, il faut respecter. Pas ça mwana. Adam mwana. Ah mwana. A droit aussi ya côté maman est en mode ba ko ko finga mala. Non, biso nyonso na tata tete wa ba mama dada. Dada za mwana
donc senga bandeko botele manduki na se aza mwana bino soka bungi boboya ete a mwana ata koli ata za responsable lokola botami na mama top aza ndeko na biso ser na biso donc aza mwana na biso na kati ya ndako nde toza boye toza mpe na bana basalaka mabe tobwakaka bango te tobenganaka bango te alors toteni vraiment rigueur makasi na dada non c'est pas se plater va bouger maman parce que maman ya dada ba continue pour maman ça toi hôtel maloba de bo to épargner na na ba moni bato wana ka usolo ba wana ozo mona ba bel bazoli asima baka bato moni mutu ba na kufinga dada mwe patela mi andoko te mama na ngaso na opesa dada conseil tant comme les potes mwana biso za mwana ndeko na ya mama top donc toza ba zone otokota na ba otokota net zone wana za zone ngati na quantité zone otoboya ki wana tant to Gomez de Gomez la fiancée ya zone ngati Gomez ande ko kaka to na pese kaka to dina pese ke lo kwa seki to sepelite OK dada za mwana biso mwana ser na ngati top donc toboya ete tobwaka ete non batile ka manduki na se aza mwana bobomele ka moto nde tolobaka po aza ka mwana batile ka na se oyebi makambo boye et ça passe tina niveau to ka chocolat mosakoli abando tangana bakombo aloba donc makambo zokene mabe dans le niveau de choses tout le monde appelle que et comme comme mame comme makambo bomba pour passer de la foi lo baka yango alobi que dans la lire makambo zokende mutu wako kufa. Voilà pourquoi ba comédien en tout cas bozonga na nzela ce qu'on a voulu ozo condamner bato musukuta musa lobi na waka ko bato yo ozo ta uta comme dada wi dada mwana bino ko lobi mais bato bato bazwa ki ba enregistrer ba dada ngai bango te ba yate yana ba enregistrer bango ba teki ba voice tu peux bango te ka ozo baka dada en tout cas na yebi na bato wana te ba ba sake lo kwana mais ba de kuna ngo bose lo kwana vraiment eza bien tenira eza bien te kito ali o to mo ke nango to mo bo mateya kamboka na biso ya te comme kufa ko to sa su musala bien te musala comme kufa et puis to vraiment à lire que o aza na fête bato ba ete et to mo ne eza bo ali to kende bo kanga bien non nazolo bango naza awa devant caméra ba comédien ali roto kende Nicolas Zoya tito banda 2024 tito continuer au comme maintenant au bal au sali mariage na on se retrouver na 4 comédiens to 5 comédiens si na ba matanga likambo ekokoma et comme maintenant matanga comédien bo lingo amouro yebi to zala na ngwana mia et tika la ozala esute comité meseni et baby Monsieur Beda fini moninga ne benjir moko mira mo bona te ko ba ko manamir te o manamir te alobi kama be mo pona ndekone nga na telo na ki passe na bi fallait pas tina niveau te en tout cas ba comédien ba ndekona na oyo ka passe na motema souci to lela na bandako butika ko pardon botiko sama kambo bo sala esunga biso te ebebisa musana biso na soni. Mais par exemple, ils ont déjà en cours pour le président Caleb. Tout le monde a Déborah et tout le président Caleb a haussé ton, a lobby. Au lieu que à l'Obango et tam sur bon moment, à plein matin, un cinquantenaire, à lobby à mon dans public tambo, je pense que l'on a qui a. Pour ça Caleb a bien dit à lobby, à comédien tout le monde parce que Bisso, groupe Sinar, n'avons que président. Soki leloyo comédien moko a eu problème azalaka oui azala nazalaka na kotisaka bana nanga tangaki na bakombo ba kombo bayaka bele bane bayebani mais esali ke adobi soki il y a eu problème ba comédien bayaka te ba kotisaka te atangaki ka makokso na tangi ba comédien bayaka te et puis ake plinga ko ba ke même matin à Déborah ba yete automona kita momira isa kufaki tokendaki ba comédien ba yake be ba kendaki fois même ko zango ko na frontière mais il y a yeta ko uti voir même bashi ba comédien ba yete pour qu'on enterrement pour qu'on sortir qu'on de ba yaki faut qu'on se le dise ba yaki mais il y a à déplorer dans la ligne où font les choses
Caleb a précisé. Ayebité ce que vous avez dit. Oh, kotanga makanisi ya mukolo. C'est comme ça sur le baquet. Dans le livre de choses, n'a pas si ma mikolo, ce qui paie dans le cotisé. Kotanga nenga lobi. Je sais quoi en tant que prophétesse. Nandengo lobi. C'est comme ça collait déjà. Biso to loba kaka. Ata baboyaka. Ata ba criticaka. Hein? Yesu nana be prophétesse ya wa. Mais to loba kaka. Donc to loba après ça la maka. Et ko ki sa maka. Parce que to loba fini nzamba lobi te to fongola mu to loba. To koma bongo. Ya passe. Azana ina raison ko loba. Même ngape ça linga passe. Quand on le bat, on a bien. On a bien, ça bien été. Ça bien été. Ça a kabako, je suis dans une possibilité na ye. Oh ya yo au monde ngana koki à ceux qui 5 minutes, 5 minutes ça ka be fort tout ça kata. Moi les voilà, comme kota na liste tout ça ka be fort wana. Mais bolingo comme aussi la kibonde comme aussi la. Mabe. Est-ce que makambo oyo solution pour ça te que bino ba comédien bochaka cotisation mon quota $1 à pamba boza ebele so ba 10 000 non to ça les caisse so vous cette caisse mon quoi ba kaka mo ta $1 $5 to ça les caisse ba be tout ça $5 par mois et banda qui en premier mois to teki na septembre fin août ya liboso à septembre ande to bandi parce que vous ça et août pardon fin août les to paye ça pour ba paye ça to bandi août septembre octobre novembre décembre nous est on calculer on fait ça 3 mois pour 4 mois on a un mois robot ça na muté pour paiement to paye ça ba comédien nion sur ville Kinshasa et Kabodi na ville Château à Congo et Congo pardon na ville Kinshasa mais to ça awate ozali même il y a bande pe bazali. Et ça chapeauté par qui? Déjà quand dirigé na pour Massoumi, moni ba président ça kala bazar presque ANTPC ndé organisé donc wana ndé kona tout Gabriel Azana. Oui bien loko. Et ça mission chrétien moko ayemba tout le monde fabi Nzambe yo kango lo sambo ya ngai mone Nzambe o kilo sambo nga pe mi rapport ngai loko na ko tuna ba question ba chaque fois ngula na tuna ka ona bi pona nini boko cha question gloire à Dieu ba comédien ba sali caisse to paie ça en tout cas to faire l'effort to paie ça to soutenir et puis na petit message na bande ko na biso to paie ça parce que ANTPC cette fois-ci na moni ba telemi de chapeau ANTPC ba telemi vraiment na moni bande ko ba zai malade dans la groupe na biso na mo pe ba descente ba visite et ça bien. Donc, le quoi on a déjà et puis si ma casse ya vimbi sa caisse. Ah voilà c'est quoi. Donc je sais pas il peut pas ma sous coup de chapeau CG vraiment oxygène. Ah ça musala. Ah ya sala musala. Félicitations à banda kota place ou oxygène donc ANTPC comme peut information bien. Donc ça encourager à l'andara partout. Au moins la temps matin à comédie ba tout ba keto mon aka CG a commis à qui paper pour tina ba fond. On a réussi photo à Tindi te mettre à Mabo. Ah, mais c'est quoi? Et puis, ma comédie à mon bon démarré. La rapa. Bon, cabouana, de là, c'est quoi? Donc, on pose question. Mon demi, c'est quoi que ANTPC ils allaient organe mon numéro 1 de ma comédien. C'est bien. Que vous avez dispersé des beaux à la carte. Non, aboya ANTPC ça n'a été. Moi, l'association là, ça va plateforme la bango, ils ont engagé bango. Donc, quand tu as déjà ma casse, vous n'avez pas de ANTPC parce que ANTPC mais même sur caisse, ANTPC zoom maman et bâtiment marabout belé. Donc, on a félicité ANTPC donc la France wana. Mais et nous qu'on battait que tout tambon, on peut tout tambon la caisse wana $5 au moins on mouki sur tout 100 personnes et dis-moi combien au sunga et soutenir ça n'a pas si tout ça wana vraiment caisse wana tout tambon. Là on a timidé mais na rotinda. Attends moi 5 mois na moi 6 mois na rotinda. Il y a 6 mois. Pour dire c'est pour na honneur na biso mo. 5 fois c'est égal quoi. Biso mo faut soutenir caisse na biso. Au bon on va battre tout ba 10 mois bazat. Oui, bande ko batie ba 10 mois na caisse bazali.
C'est bien, hein? Félicitations à vous les comédiens. En tout cas, Ngande Ngapé n'a contribué parce que même dans un comédien, mais dans un canabino ensemble, n'a contribué. Tout comme vous chitez l'émission d'Abisso. Na Pessimino Mbote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Vraiment pona ba comédien na biso ya RDC to sengi bolingo bomoko to sangana Bible bi na biso sami balemi set basangani nzamba za wana mais tant biso to memi bokabwani to ba ke nzamba ko musika na biso nzamba za ayaka kati ya baton bato basangani basangisi maboko ba ko moto moko nde ya ye mais tant biso to se séparer to kabwani to ba ke nzamba ko musika na biso ota biso musika to za suna nzambe longote alors na se amoi auto vivant na protection na ye vivant na mawana ye na grâce na ye. Tant que grâce n'est pas là, tant que protection n'est pas là, il va y avoir des gens qui musique. Mingi ba ba kena nini ngana na grâce ngana na boy. Non. Na monde na biso mabe koti. Bobo ya ngote boko échapper, on te mabe koti makasi. Ngana linda boma oyo po ngana zo. Ngana linda bela o mabe po ngaba dinanga. Mais mutu azo sa biloko ka modèle, on ngo ba grâce nzambe ta dikona. Grâce nzambe ozalati. Tozonga bomoko bolingo unité wana nde tomona gloire ya nzambe na mais pour ozonga unité procédure ni boko ça pour unité wana zonga sutu ezaka bolingo komikitisa soki nasalaki yo mabe nalobaki likambo ya mabe sepesaki yo te na osenga nzambe pardon mikolo ezoya te ete mboka na biso ezokita pardon eza sous n'importe te nalobi etanke mosakoli baoyo bayoki théâtre mboka na biso ezokita moni kanda nzambe et manifester na ba comédien toza awa émission eza na télévision na lo bango devant caméra na lo ba o nzamba lo balanga na ba comédien moni ranking bokoti na théâtre na biso bokiti si on sina mabele théâtre na biso eza suna valeur moni ba nzondi na bango ba okumisa wana ezosila eza suna valeur. Si tu reçois la sama pour l'ensemble, tu reconnaître l'ensemble la première position. Des succès qu'il y a. Théâtre à Congo et Zokita. Bon, bah bomba, message bah bomba. To bombi. Théâtre à Congo, biso moto qui dit ça on a fait. Et quitter si les succès, kalaté bon mona, et ça sous n'importe. Oh. Dans des chaîne où sous na bateau soit réunir sur micro dans mon boulot. Dans une chaîne te na tanga bato ba théâtre art na biso. Ya Congo ezokita. Ba kote nango ezokita. Neluma ezalaki ozala sous bongote. Ezokita pona nini? Poto koti bokabwani. To koti si mabe kanda nzambe ko kita na ba comédien kalaté théâtre zo si l'impact.
bakoti kisi na kati te tolobela kisi lesbienne non wana te wana ba vie privée bato tokota nango te tolobela kaka ke na oyo bazosala baingire oyo bakoti na motema mabe na séparation baye nango emonani boye na miso ya boye bato nyonso bamoni théâtre mboka na biso ezokita po nzambe alobeni mpo na RDC po tolobaki yango me tolekaka likolo nazongeli yango olobaki yango olobi ke non mboka na biso normalement ezosenga toza prendre en charge toza prendre en charge ndenge bino bato baprophétesse baprophète bapaster bozotia biso kaka nzambe akosala mais biso mo faut toza prendre en charge biso moko nanu c'est ça bino kwa bomba biso na l'église tosambe dans ce ensemble na bozo so mabonza ebele mais poto mundi la mboka rien mboka na biso changement tu nous va beaucoup à monde moto ami en charge paye ni na kosala yo ko be évolution mboka voilà ngana ko be évolution mboka donc ezate ke hôtel ka motu moko waza liboso ke président de la république fait un changement mboka pour mboka changer non bon ba oba na se bon ba oba na se église eza musala makasi pona usala église eza na part nango ekosala mais bakonzi mpe baza mpe na part na bango bakosala nakopesa exemple moko ndeti député Samuel Mbemba Kabuya député Samuel Mbemba Kabuya aza député Kaluka député Kaluka oyebi makambo député na osala na Kaluka nazwi ba vidéo na ye ndenge azodéfendre quartier na ye na parlement alobi quartier na ye eza enclavé fe comme désenclavé nzela eza te mai eza te courant eza te toyokaka kaka alobi yango il faut toloba topesaka message mais na ministre azoyebisa yo nzela na Kaluka ekoti lumière courant wana ekatanaka te 24h/24 soki na Kaluka kuleza Kaluka toyebaki mpena kelo courant ezalaka te lumière ekoti makasi na Kaluka mira lumière ekoti makasi na Kaluka et puis courant na batie bango ba préparer moko na yeso ya libende kata na kate 20 ba projeter na bango mabanga ko de kabiso toza libanda boye to mona ke to leki bango ba komo leka na biso courant bango kata na kate nzela ekomi ba prince na ba veni omo ba venu ezalaki ke bando ko tia ba mai eso buka bando ba tozo kufa chef de l'état a koti ba niveau na ba veni nyonso ya Kaluka en tout cas ngafuna ke na Kaluka na reportage donc pour les hommes qui Kaluka il faut que na vraiment na Kaluka donc c'est un reportage en tout cas honorable Samuel Mbemba Kabuya non mambazo sala nzamba pambola ye c'est ça le retour luka mboka na biso bobunga ndeni ni photos na balobeli na biso na kata quartier to moke na parlement molobeli ya quartier on est fazala so azate na rolobela bango bato ba projet zara déjà kala mais ko kisamaki te projet zali mais pour une bandeur ouais ça motia maba congolais ka motia maba yes quoi l'axi bondingo alaxi volonté alaxi bonne foi ya rozala na affection ya commune na quartier na ye le bataka ba aussi de la makasi ko na pasteur siko mo ki melo ko na pasteur siko ba pasteur ba teni contribution ba pasteur lo sambo kaka ba bondelara mama les grandes d'église sala au moins ils ont comme ça des motema mabe oh pasteur asotamba na mutu ko pasteur ba pesa ke mabonzo pasteur aliaka bien ndaku na azo sa qui travaille l'hôtel mange à l'hôtel tika motema mabe ya pasteur et on va benga nzondi ba benga cacher la ba paix des fonds comme les mingi non to ko on za makapona domaine wana ngana ko kota prière fuga ka fumbongo domaine wana mo domaine wana ngana ko kota ça profit ba pasteur pandémie on poser la question musala ya pasteur na mboka na biso ba ba pays bata ba passer à solo surtout pas tout ça là on a la décimée pour la mboka biso Congo amen prophète Bolia Izola Emmanuel en fait la biso église na place na sambela avec professeur lobi mikolezo épidémie ko ya ba mort subite enlèvement zo salama au côté ba prière de Bolia qui fait toujours vivre en auto zo mona ngo to bonne pour na mboka to ça besoin intérêt te muta futa biso to bonne ka droit ba congolais pour le peuple congolais
mwana nzambe kita tokendeki tolali na se toleli nzambe yoka mawa c'est tout kokutala bapaster ezali kokutala bapaster na makambo na bino na soki nga nalobi boye ezali mpo nga mpe na chrétien converti et puis mpona kokende plus loin na teya mpe pourquoi na bi parce que omoni biso na baeglise tozomona bapaster oyo baopanga nzambe bazali obaosala nzambe na solo bazali bapaster mpe oyo ya libungu bazali baosalela nzambe mpona kosise bandimi mabonza mposomaka mosusu ntango nazoloba sasi ke sens ya pays église ezwa mpe conscience ya koteya bandimi ke bayekola mpe misala bandimi bayeba mpe ke basambela mpe mpona mboka sasi nalobi yango wana moni sasi nalobeli nde wana vraiment église mpe ezwa basambela mpona mboka wana vraiment domaine wana bango mutu ajuge bango mokolo na bango abenga bango kotaka na mamba bapaster te parce que ya vrai oyo afoyo oyeba ete nzambe ye mo mutu ayebi bango wana ye moko mutu akojuge bango baoleka na esambiselo kuna na mutu aza na part na ye oyo ezozela ye na likolo biso wana se tokojuge te même ata domaine ya bapaster te ata na badomaine ndenge toza na bacomédien me tokojuge te me topesi conseil ozomona oso oyebi to na lojuge oyo akoluka ya aintervenir nga kutu nalobeli nanga boye okuna oluka ya nga kutu nalobaki boye nous nyonso oluka raison donc yango topesi conseil na bandeko na biso bacomédien bomoko bolingo ekota tokabwani tokomi mosika babiso tozala biso netre ngai aza ya bango nyonso nana oyo nalingaka te oyo naboyaka te bango nyonso baya bandeko bango baza bafrère na nga baza basere na nga vraiment nalingaka bango makasi soki nzambe azomatisa bango eza esengo lelo soki vraiment mabe moko ekomeli ndeko moko ezalaka mpasi oyo eyaka mpa na biso nyonso moi exemple mpe na opesa o tokutela lopango moko na persi acteur akadi yombo ancien ya groupe sans souci tobandokozali lopango moko ozali esika moko te ntango susi bato akufi ngai na fai na nga na ndako naluti prière te tozali na prière en ligne na 12 tosisi prière en ligne soki wana prière nakangaka connexion tosisi prière en ligne nafongoli siko connexion nafongoli connexion prière ntongo esisi siko nafongoli ekati oloso wana bato nani yango koseka nzoka yesa kotaki na réseau social monaki ke susi akufi ayebisi siko bavazi na bi moni koseka wana ekata na ekala te ndenge aza na soki ndenge asisi prière po bayebenga na kota ya prière 12 ndenge asisi prière soki akoti kaka ligne toyoka azoganga donc ntango azeze bango minute nakoti na moni nakangi jésus esi bango nayesaye bino nini nabia aoka sikoyo balota o nakoti sikoyo na groupe na biso mpe tozalaka information ya normale soki mpena problème na biso eza kendeka na ye te mpesena batokanisa bachaîne na biso kaka oke bapesaka na bandokota sikoyo na bagroupe nagangi suzi nabeni persi aya mare nakokaki wana depuis kala nozosisa makambo na tokangani wana toleli ozomona baza bandeko na nga esalanga mpasi so mabe kome ata tosolaka te na mona okana te ekozaka ndeko nanga artiste comédien na oyokaka mpasi nayoka mpasi makasi susi ekosala nga na oyoka mawa bolingo bomoko tozonga nde tozali na bolingo na biso nzonzinga kala ezalaka kitoko par rapport à lelo nzonzinga kala ezalaki motu moko abengi bango nyonso bazolia nga semo nafandaki libanda po aza matadi ezalika motu abasele olanda bachaîne braza ou bachaîne banda ozona matadi ekomi mwa basede olandaka mwa chaîne mo digital basede ota théâtre ne lejo mo ndeke famille baza ini ba moko mais lelo bolingo wana eza discuté vraiment que ça soit famille que ça soit famille bosangana tozaka bomoko tozala bolingo nzambe akosunga biso so toyokani so tosangani batika babiloko wana ya koswana wana toza contre yango pardon par l'amour de Dieu tozala bien vraiment la sengi na bandeko nanga tozala bien merci. Ok, merci de combien sur émission Nabiso. Merci parce que vous répondez à une invitation Nabiso. So de l'eau batouani ba talayo, de batba taloé, ba retenir ni. Si tu prends Moussa Nayo, pour un numéro, alors aux Moussa Nzambo de la ligne, batouata ba problème est bien dans le kilo.
Vraiment, bandeko so on botalanga mingi, botalanga pina na critère à mosali na nzambe. On est aux habits makasi poko te kuna pa na kei déjà makasi. Monde na biso na zali, mais mokele abenginga ngai na ndimi ya Yesu abenginga ngai na ndimi nga nakende kosala mosala ya Yesu aponinga ngai na ndimi Yesu abenginga Yesu aponinga keto so mabe nanga ba critère nanga ba erreur ba défaut aponinga naza obligé ke kosalela ye vraiment naza mosali na nzambe na sala rappeler musala théâtre ba de babenga na njondi na kendaka mamo seka ndeko nanga pala babenga na ba film na kendaka na interprénaka so abengi pe kulo kende donc à passer de la fois ça kaboya yo po una poter ya SB na kete pona ni baba ndeko nanga biso to kokota wana parce que ba famille na problème na bongo te ata kuna na famille bota ata na SB baba ndeko nanga na rakini na mutu non na rakini ata na tourner na SB la famille bota peut se possibilité on est na retourner pona na rakini na mutu te na problème na mutu te baba ndeko na ba ser nanga si ba osala na nzambe ndenga otombola weza fierté na biso ba congolais ba loba te ko camerounais soki nani ba tanga congolais ezalo kumu na biso OK ezalo kumu na biso numéro numéro isinga mini vraiment ba ndeko excuse nga na kokara be mission penza boete miranda foxanga mini na makasi soki na beti moli baku na maloba nanga eleze mutu vraiment bolimbisi to aka bacho mone moi vous materi muke kota ndeko na Gomez bolimbisi po na sepela kitende kona na ko bomba la motema te so landa bende mission okomela yo sika comportement wana salo bien donc au palandi biso o CP c'était un soir qui passe bolimbisi na zaka mutu so mabeza to limbisani numéro za plus 243 89 78 49 130 plus 243 89 78 49 130 numéro nanga et wana bandoko maniko solola to partager to solola mais non c'est pas la mira ceux qui a évité nga sur l'émission ni to kina mamanzani okuna domaine wana zo mata makasi na mabati ete na to tikala nazali mais Mamanzambe singa na kingo nde Marie Misambo yemba Yesu akanganga singa na kingo ata na kimi nazongela ke kaka donc zamba pambola bandeko nyonso ba la émission à travers émission oyo ba bazaki malade na kombo na Yesu bazwa guérison ba bazaki na ba problème partout Europe wat grâce Nzambe zali pona bino Nzamba visiter bino na ba problème nyonso ekokomela bino. Merci ma émission au botato la monnaie na Nzambe na kombo na Yesu amen na kombo na Yesu amen en tout cas monsieur Siliawa merci parce que vous avez qui vraiment bien accueilli dans l'émission na biso merci parce que répondre na invitation na biso na mbaki bongo mama chocolat la prophétesse oyo azali jolie te pona ni jolie kasi na sis na que si ça te na mbaki mama jolie chocolat identité na hôtel. Merci. En tout cas, merci au Moninga qui nous sommes mis, vous avez ensemble, vous avez pris des vies, et vous avez bon Pierrot. D'ici là, portez-vous bien. Ce que nous avons dit, c'est na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale Yahweh oh
mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana ba moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na mingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner samba lola ye. Kapena tatola bon sambe na yo so bato. Yoka bosenga na nga samba ka basaye. Yoka shije na nga ye samba lola ye. Na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso. Salela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Nalebibia bisenga senga sanga lola. Nalebibia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebibia bisenga senga sanga lola ye. Lokota ngai Yesu Yesu. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Jésus, kotikanga ite. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga yoyo. Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga yoyo. Sama fako, le sama fako. Watitishina nsambi watenzelela. Watitishina nsambi watenzelela. Yeso yeso, le samukatanga lisa. Le samukatanga lisa. Le samukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirobo. Chirobo. Soki na soyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga mpona yemba boye. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga mpona sambela boye. Soki nakoma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bina boye. Nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela. Nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela. Lelelelelele nalingi mobala oyo mobala oyo. Nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe. Ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye. Ayoki suje na nga ye nzambe alonda ye.
nazalaka locataire apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi de prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata 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 mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana 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 loba kelekele sala ngombe sala ngombe sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.